Bonjour à tout le monde. Vraiment, naïka koloba parce que depuis na saki publication que sur démêlé judiciaire au Kofi Azanango, namoni majoritairement tu vas comprendre que Congo il faut tout changer, il faut tout quitter seuil à médiocrité, tout comme batu organiser à Babylone, on a besoin de battre Babia solo, pasteur Joël Condé, Sami Liaou, Tatinza ou double nationalité, bat Nyonso baza d'accord, toi ni monga ni capitaine de l'équipe, on ba yebi. Tant monga nazara na États-Unis wana, on ba zarati. Tuzara na ba Thierry Diazola, tuzara na ba Adrien Kimbi, tuzara na ba Nati Congo. Voilà ma camboye États-Unis zarata. D'autant nazo loba bato belé ba ebi ki na États-Unis je suis un patriarche. Naza mutu oyo nazara ki wana Kongola liboso ba na wala ta ba jina kitisi na sengaiti yo kanti zara nani. Ba bat misusu na ba 8 ans, ba 12 ans, ba nini. Kofi azara na États-Unis ta. Alors, biso to yo loba likambuke visa de travail. Ba concert il fallait la bêta wapi en. Ba nilango aza wapi. Bato bazo sa ba vidéo à l'okuta. C'est vous Congolais, vous êtes pas sérieux. Namoni ba master msuna respecta ba sa ba émission mais je suis très déçu. Vous dites des mensonges. Vous ne savez pas où se trouve Kofi. Personne ne sait où se trouve Kofi sinon que Azola ina bambila. Après, wana muta yebi place Kofi Azate. Na yo ki ba master belé, ba lobino Olivier, vraiment reste solide, reste serein. Tu n'as dit que la vérité et qu'on déplaise na bateau yo o bazo tia ba vidéo à lokuta. Koloba oto mona ki Kofi yo mona Kofi wa. Kofi soko mona ki ba refoulé. Soko moni Kofi quelque part, c'est que ba refoulé. Ma concert na a déjà annulé nyonso balayé. Alors biso tolingi société wana te nalandi bandeko nanga maître Chou Mboma nalandi regardez un homme qui analyse na niveau moko ya kitoko mais pour venir mettre des vidéos ya lokuta soi-disant au Kofi Azabo non Kofi Azabo ba fingi ye mo bimasa ba vidéo na azobina bina ye mo azobina. Vous savez très bien que personne ne sait où se trouve Kofi. Alors arrêtons bani onangai koluka bani biso luka ba bezo moninga na sa émission na tangi kombo nanga tanga kombo nanga ta nalandi ba petit moko boye baso sa ba analyse na bango mais ngana luka na yeba na nini na oke na oyeba nani yo moninga na za génération ya oyeba biso to yaki chic. Biso génération la biso tozoye bana oana accordaka français boye o asala ba devoir bien oana za de champion na chimie na maths biso de la génération oye bana ta na oke na oye bana wapi na soli na leki na ngaken piana bi non vient na problème na oti nazo pesa pas d'information naza na problème na oti ngape na bi c'est bon. Mais bah oh bazo continuer ko tia ba vidéo dire que Kofi c'est nous on s'en fout de Kofi en tant que qui star na ça et le balabiso rien. Et le balabiso rien du tout. Nous voulons une nouvelle société basée sur le bien et le mal. Ba fayulu wana ba perdre l'élection ba mutumso azwa. Bino bozo encourager bino rabon. Yo quand la France et à wana. En Angleterre, en Belgique, arrêtons de bêtises. Tokola. Si Kofi a fait quelque chose de mal, il a fait, c'est tout, te condamné. Et puis l'objet, Antoine Christopher, petit séquelé. Bon, et c'est ça s'arrête là. Nous, on s'en fout des Babylons. Quand on a biso, intéressant à biso, c'est la vérité, c'est le développement économique du Congo. Quel modèle économique il faut adopter pour Mbokawana, Kitawana, Zana, Biloko, tout à mon qui les pauvretés si là.
Babilo boya na ngo ba musicien na bino ya bisote. Quand ngazo vivre na États-Unis on a bino e belé boala wapi. Poto akala toi e beleta. Toi e beleta. Donc voilà et là on a le bic Sokazana azali banda numéro nanga azalaka nanga. A bloquer ngai après là on a le belaka ba vérité. Après ba enterrement ya le boukabuya. La vérité, parce que moi je ne peux pas suivre Kofi, je ne peux pas. Vous savez pas, Naro Landete, dans le peuple congolais, Bino Bozaba fanatique, moi je ne suis pas un fanatique. Alors arrêtez de dire n'importe quoi sur mon nom, d'ailleurs Boza minorité, la plupart des personnes, grand journaliste, le Roger Moutou, Abime Olivier, na repeso quelques conseils na robenga ozomona moi ngaza muka ligue ya likolo ligue nga la beta reza ba ligue ba Kofi Olomide te na ba journaliste na ba to ba finga ba to naza ligue ya likolo. Alors il faut comprendre, quand je dis quelque chose c'est vrai. Ba master tout les États-Unis ba bi c'est vrai bazo benga nga ba nini. Baby que le patriarche bolia, mukolo États-Unis, biso bato bana yango. Tangwana, bokoloba, la vérité et te tue. Voilà. Et là, on a aussi ça pour la mukola. Donc, tout ça la baisse. Ba o, ba yebi. On ça baisse, non, qui n'a baisse ni. Moi, j'ai un travail, j'ai 2 boulots plus compagnie. Donc, naza muta baisse. Nazamuta musala na linga kayu mbongo kotaka na misepelisaka na prendre soin de maman nanga. C'est tout ce que je veux dans la vie. Nana besoin de le moroté. Merci.